Bonjour, Bande Konanga, bon après-midi, Ezanga Mamuluba. J'espère que Boza Malam Biskanyos tu Bozali. Hein? Oh Lord. Lelo Naye, tout ce qui est dans politics, mon qui, ok? Vous savez, Nalobaka, Ndaku, Ubieloko Nyos Bandaka na foundation. Boite, et civilisation nyonso betoloba existence ya moto et l'expérience que tu vas connaître ta fondation ezo jouer grand rôle. Toza na fondation na côté ya l'invisible otobengi âme, esprit, et toza pe na fondation na côté visible, là où nous appelons la manifestation de l'homme physique. Dans un autre mot, papa na mama na yo na environnement sika okolela ki. Po papa na mama na yo na ndako yo botamaki na bandeko na yo, l'expérience na yo, ça là c'est une fondation physique. Boite, hein? Et kaka ndenge boyebi ke fondation na physique eza na effet, right? Parce que ça taille qui tu es, I mean, in a big way, right? Pas à 100%. Pourquoi na lobi boye pas à 100%? C'est que tokei na ba prison, toke na ba maximum sécurité. Na bato penza basalaka ba crime horrible, tout le monde est d'accord que muto azala na société tout que ndoko tia na lubwa kuto bwa ka fongola quelque part. Il n'y a plus de redemption na muto wana daset. Mais muto wana botam na papa na maman, n'est-ce pas? Je doute fort que ceux qui te saluent sondage na baboti na bandeko bato wana bazalaka na ba prison maximum ou basala ba crime, ok? Tolobeza impardonnable, right? Parce qu'il y a des crimes et des crimes. Koza na bakri mususu, la société nous disons que muto to punir ye, mais to koki ko réhabiliter ye, azonga sus na société. Bwete, après la punition, to kotie na ba programme, to récupérer ye li sous, il peut toujours ko zonga kozala un bon citoyen. Koza pe na ba criminel mususu tolobi waya, ata ye zo kiti muto yo, bobo akafungola, n'est-ce pas? Non, lo banan makambi ya batuana, hein? Ceux qui te sali sondage na bandaku na bango bisika bakola. Totuni batata na ba mama na bango na bandeko. Bosi boyoka moboti alobi ke oui, tolakisaka mwana na biso ndenge nini azala le plus mauvais des criminels. Aucun parent. Aucun bito okuta kutu papa na maman, peut-être ba pasteur, peut-être donc de bons citoyens, bandeko msusu bakoli bakomaki bato malonga, mais oh yo akeko se retrouver na prison maximum ndenge nini. C'est là où on a lobby que fondation physique est à 100% responsable de ce que tu deviens. Ils ont joué grand rôle, mais pas à 100%, parce que environnement na et encouragé qui était comme un criminel à motindo wana. Donc c'est là où tozongeli na nature. Et là comme on a kati na ye. C'est là où on regarde l'identité de son âme et l'énergie qui lie son âme et jouer facteur parce que c'est que tu es et kobimakakaka. Et ceux qui te reconnaissent na exemple na utikopesa, on peut alors comprendre que la vraie fondation se passe dans le monde invisible. Kaka ndenge tata nona mama no bamona ka amna yote. Kaka ndenge tata na mama no bamona ken et l'esprit ou l'énergie autour de toi te. Tolandi? Mais l'âme et l'énergie qui autour de toi, de ton âme, ils ont joué grand facteur kutukoleka. Na fondation yo papa no na mama no bapesi yo na monde physique. Tokani? Kaka ndenge na lobi. Moboti ata moko to aza équilibré dans la tête. Alakisa mwana na yeke soki yo koli, okendo ozali cheto kata batu ndambu. Non. Right? Et les gens se posent la question, molimo oyo e uti wapi? Boete, tant que baka molimo oyo uti wapi, nous parlons de esprit oyo uti wapi, nous parlons de mupepo oyo e uti wapi. Bongote. Na ndenge ya physique, papa tali na famille na bango, bazara na muto kata batu bongote. Mama patali, mais ye pa yebite ndeko na ye moko kendo kata batu bongo siko mwana oyo auti na molimo oyo wapi. C'est là où ce que je vous ai toujours dit. Papa na maman babotaka l'homme physique. C'est vrai que tu peux avoir héritier d'ambu et énergie de ton père et de ta mère.
parce que l'énergie qui est esprit est une force. Torakani, et l'énergie ne se détruit pas, ça se transforme. So, quand ton père a dispensed, hein, donc a gaspillé l'énergie. Bon, gaspillage, c'est une connotation négative. Hein. Je vais alors dire ça en anglais. Tant que dispensed, n'habitez ce qu'on dispensed. C'est ça le là. Ozo dispense nani savon na bouteille. Eza gaspillage te po espérons que ozo tiango na maboko sukola maboko na yo, right? So dispense ango po na esala pelo komoko malamu. Siko wana bobenyango nini? Kande bomoni bobenyango wana, hein? Voilà. So, ton père et ta mère, tango basangana ki, they each dispensed une énergie, une force. Et ça fait partie de ton héritage aussi. Tokani? À part le chromosome na ba ya papa na mama, wana komi makambo kaka physique ba scientiste bakoko étudier. Ici tozolo ba ce qu'on n'a pas vu. Tolandi? Ce qui ne peut pas être quantified. Ce qu'on ne peut pas étudier. Tolanda? And so, yes, l'homme physique devient affecté, na mupepe wana pa héritier qui, mais of all of that, l'identité de ton âme est joué grand facteur. Why? Âme, eza domaine ya Nzambe. Nous utilisé Nzambe na pona koloba être moko au-delà, le créateur de tout. Hein? Nazali ko imposer yo, mutozali ko yokangai, te ko croire kako Dieu existe ou bien n'existe pas, nazoela na anglais wana te. Mais pour nato simplifier pe lisolo na biso. J'ai dit, et moi aussi je crois qu'il y a un Dieu qui existe. Hein? Na beti sete, je ne t'impose pas. Ce que vous allez un atheiste, côté wana mamulu bazalaka libéral. Hein? Ce qui maka kwa Nzambe na yo, tu es dans ton droit. Ce qui Dieu n'existe pas, tu es dans ton droit. Ce qui que tu lui interprètes à travers, mais tu es un chrétien, tu es dans ton droit. Ce que kobenga yala, yo kaka. Tokani, pona boy po bino bukendana, mutolo makamsusu bozo, kaya mona ba raisonnement un peu trop bas, na fingite, mais ça aussi c'est quelque chose qu'on a aussi remarqué. Hein? Ozaolo bali kamsusu kongola kwa kutuna question moko, omona kake mutu eska zaka normal, you know, entre makambolo bina question tuni espace zatala munenao, you know. Anyways, and so, âme est un domaine ya Nzambe, le divin, le créateur. Tokani. So, c'est lui ultimately qui décide. Parce que ce que tu as fait exemple biblique, il a formé ton âme avant la fondation de la terre. Il te connaît par ton nom. You know? Exactement, maman babengio Chantal, que c'est ça ce que Dieu t'avait nommé. Non, Chantal s'applique sur la terre, right? Ouais, comme on est un être physique, n'est-ce pas? Mais comment Dieu te voit, comment il juge ton âme? Wana masolo ye na âme na yo. Boite. Et une âme n'a que deux identités. Soit une âme appartient à Dieu ou une âme appartient à El Shatan. Pourquoi na lobindenga wana? C'est vrai que toute âme qui se manifeste maintenant sur la terre na forme homme physique doit aussi être testée et connaître des expériences liées avec la terre, parce que El Shatan, ou bien le Satan, est le gouverneur ou le prince de ce monde, right? Même Jésus dans la Bible devrait être testé aussi par El Shatan, and so personne ne peut échapper cela, même Job, right? But, tu as remarqué, et à la Job, et à la Jésus, regardez comment, quel a été le résultat final. Pourquoi ceux qui ont l'idéologie biblique, leur âme n'appartenait pas à El Shatan. Tokani. Tandis que ceux qui ont Jézabel, right? Bien que le prophète venait qu'au prêcher roi Akab et Jézabel, mais eventually, que vous connaissez aussi le résultat final avec eux, parce que leur âme n'avait pas la nature de Dieu, ça appartenait à El Shatan. C'est pour cela même Dieu a obtenu la permission de El Shatan pour se débarrasser de De l'autre côté, dans Masolo à Job, El Shatan devait obtenir la permission de Dieu pour attaquer Job, mais pas à Zanadrona Amnaete.
El Shatan a été donné maintenant le moment qui a testé Jésus. To a persécuté ye. Mais âme ya Jésus a koke ko simba te po azana identité na yete. Right? Voilà. Toka na bino. So papa na mama yezu bolobe abota na ndenge physique, right? Boya azana papa physique te mais mama physique mutabota ki. Job abota ki papa na mama physique. Yezu azalaki na mwa ba chromosome ezaki absent. Po papa azalaki te. Boite. Mais ce qui papa no azate oza déséquilibré puis okobota mananu te. Mais lokolo yo botami. Bon, nayebi te science wana uti wapi? Bon, yango bobengi yango eza mbotama supernaturel. Yo se mona absence ya l'homme puis beba bota mais zalo kolanga na so na bino na sali na ngelo côté nzemi na côté ni na zemi na uti na ngo wapi, right? I mean mena za pe na idem comme ça na kozo na ngape ka zemia so ki batuni nga ngape na lobe esprit ya ngrose kinga bongo nga mtali boso muninga esprit kende ko ngrose ye ngai pe ba ngrose nga te vraiment par l'esprit bolingi yezo azonga ngai pe na botela bino yezo ti mabeza te encore nga pena congolaise d'origine nakobota yezu po kende kosunga Congo faut bosambela oui muntu ameka te ko atambolaki kindumba non ngai pe nakokoma vierge po nazwi zemi sans avoir connu un homme si ngai pe nakomi vierge nakokende ozoya ngai zemi ngai pe nabota le sauveur de Congo Congo enyokwami mingi tozonga na makambo nazali koloba wana ezalaki kaka toseka mwa moke and so epuis bino baporte-parole ya Jésus oyo boye te comme elle parle comme ça bolingi kojuge bato ya bino moko basumukere ya kosakana te epi mabe na bakretien nalingaka yango te na yezu asepelaka na bakretien te bagrand hypocrite bato ya mabe me balingaka kojuge biso comme elle parle comme ça bon comme ça Jésus-Christ hymne national na bino verbal mutu nyonso ya mabe qui se respecte azaka ko Monseigneur et Sauveur Jésus-Christ Monseigneur et Sauveur Jésus-Christ bokomaka koloba ndenge wana popo batamati mutu aza yuma yoki bio vraiment c'est le oin de Dieu asambelaka kende kotala vendredi soir kende kotala samedi soir kele bongo bazemi basera chorale bakutaka nango wapi ezaki dimanche pendant la culte te du lundi à samedi encore au contrat yezu asala na bachrétien bakutana kobe rendez-vous ka dimanche lundi au samedi appartient aux chrétiens dimanche nde appartient à jésuite toloba su nini nabala yezu mais yezu aza na bambanda tenta okuta ser nabala yezu mobali na ngai yezu moninga na ngai ya lisano yezu mais sikoyo yo bazemi oyo okendaka kozwa yezu atiaki yango te oza mwasi mabe yezu kutu asimbi te ateste te mais bayanke balekeli yezu na masolo yezu aza na molimo na Adam bazolekela ye na mwasi kaka boye yezu vraiment yezu ata kutu balobaka parabole bapaster baya kozwa basi na kati ya eglize yezu bakumbi yo bamomi bake na basi ko bake na basheri na yo yezu bapaster boya colérique nga amoni soki bino bozalaka na epoke ya jésus nde bozwi na baana na bamarie magdalene na bamarta bapaster banga balekana na bango yezu baparabole eleki yo yango bapaster baya kozwa o basi trop de parabole toseki pasteur le pasteur batalaka balobi nous allons prier Jésus-Christ ntango bozoloba amen pasteur abi yuma wana mwana Marie yuma botamaka vierge akufa vierge ma sœur comment ça va ma fille voici il faut passer de mon bureau Dieu m'a donné une révélation sur toi mais passe au bureau pasteur na ba évangile les évangiles et les pasteurs Jésus bon
comprenez mon émotion, hein? Yesu alingi ba parabole mingi. Bakendaka na mwasi na ba parabole pe mingi te Yesu yo pe lisusu. Femme est une être physique, yo ba parabole na ba parabole. O ba parabole ba semer, ba parabole siki pa biloko nini lo bakaona Yesu. Yango ba pasteur na ba evangel. Ba baby seli yo basi na kati ya église moyete. Oh, likambo na parabole oyo. Pasteur aza yanke. Pasteur soka bengisi ser na bureau. Aucune parabole. Et bien makana mnoka pasteur. Akendaka directement na tu es une belle femme, hein? Phrase Yesu bosanaka koloba na ba parabole. Yesu zalaki kaka demande on vous donnera. Yoka evangel. Ma sœur, tu es trop belle, hein? Hey, likambo ya trop belle. Hey, likambo ya trop belle. Esali makambo. Hey, parabole. Hey, ba pasteur ba kwa isi puissance ya parabole. Na ba evangel. Parabole sili. Yesu yo lobaki oze kiteni Adamu te. Mais wana mulimu ya Adam, oui. Azalaki ye na Eve. Nyoka ye kolekele na masolo. Yesu. Église etongami à cause de toi. Balobi tokende kuna tosambela yo. Mais ba pasteur balekani na ba sœur lisusu ndenge nini Yesu. Mana nango makambo tali biso te. Tosongana na makambo na biso n'est-ce pas bandeko na ngai? Wana eza Yesu ye na ba pasteur bakokende kobunda na Armageddon. Yesu akende bundisa el shetani na makambo mususu. Et puis akobundisa ba pasteur na ba evangel ndenge batoka ye ba sœur en Christ. Ezaka sœur en Christ be sœur en crise. Bobino moko boko décider baza ba sœur anini. Nga akata na nga makolo na bona nga na koma Eve. Nakata na nga makolo na ba église. Bake comme ça nga Eve kuna pamba. Ba pasteur na ba evangel. Bana mulimo akende ko bebisaka ba virginité ba Eve. Na bona nga oke na église. Ngai papa kende ko de vierge ngai. Et papa pasteur na ba évangéliste. Na ba prophète, na ba évêque, na ba archbishop. Hey, bagwako de vierge nga batindikelinga na milimu mususu. Na kozangisa lola pamba. Nazalaka kana elikia. Ke Yesu tango azosonga tozokendene na lola mais soki na nyati makolo na ba église. Ba pasteur bakwako de vierge nga na kozanga lola. Hey, tika na mibatela. Tika na batela jardin de den na ngai. Ezala ndenge nzamba akelaki yango. Déjà mobali kutu normal. Aza mutu déjà milimu. Il faut que se délivrer quand oboyani na ye. Ba pasteur suko babenganaka milimu tous les jours. Bazana milimu ya mabe déjà attaché avec eux. Ngai bakende kosalanga mutalaka na église bandeko. Nakokoma na milimu ebele. Nakokoma na mille esprits. Donc nakozala non seulement na milimu ya mabomo yezo bandeko délivrer, na milimu mususu ezanga kombo. Kutu mwa yezo délivrer ezate. Na zanga lola pamba tangu yezo koya. Yango na kimaka église. Bomoni siko poko na kima église. Nazana elike na kokota na paradis. Oui, nazozela yezo soki kaka ye na kangia na lokolo. Tango azo matangana epe kaka na lokolo tozoko pumba tito komatane na lola. Mais soki na ke na église. Et que ba pasteur na ba evangel na ba prophète na ba bishop basali ngai ndenge basalaka basero mosusu bagandaka na ba église. Bomoni ke nazangi na espoir. Boyebiso ko sosali mabe tango komona Yesu selongi comme kaka na se. Adam na Eve tango basalaki ce qu'ils ont fait. Bakomi ko batama. Nzamba komi Adam, où es-tu? Je me cache. Je suis nu. Oh, yo bagani boso ko zalaka butaka. Mamuluba nazana ngai ndenge nazalaka boy. Siko na boy Yesu ya nakomi ko tango le Yesu ko simba roster na bando tanga bakombo. Kimpanvita présente. Viens ma fille bien-aimée. Simon Kimbangu présent. Entre mon serviteur bien-aimé. A sauté. A comme la lettre M. To comme on rago Matthieu, Marc. Entre mes fils bien-aimés. Oh, nakomi bato bakomi me mamulu bazaki otiatia munoko. Yezo tangi kombo na ete. Yezo comment se trouve mamulu bangamoko kaka. Nakomi ko batama Yezu. Nakomi ko batama. Nakomi encore baby mutu soko selma. Yezu wanye. We wow.
Eh, Jésus, vraiment. Le fils de Marie. Tu étais déjà venu, Jésus. Ah, vraiment, vraiment. Oh. Mais yo vino mobimbo belelaki Yezu yaka. Siko Yezu aye. Oh, mobali na yo. Mobali aye. Omoni mwasi soko tiki asaseli mabe akomi kokimo na ba telefone. Akomi libala ngwana moni na linyango sute. Oh. Yo bando bete masola paradis awa. Yezu aye. Amemo na paradis. Mama muluba wetu. Na kaka nazelaka so natanga me nakota na paradis na kota kaka. Wana bapaster na baevangele basi badeverge mamuluba yango akomi kaka na kota kaka toloba suboni yango ngai na boyi nanga nalingi ntango liboso oyo ezozokoya ntango abengi Matthew Mark avant koma na baletre M ya banoe mamumuluba mais soki abosani ngai wana na courage nyonso nake kokanga ye na loketo Yesu ngai na mwasi wana kangaki yo na songa elamba ngai na soko kango na lokolo tozomata na yo nga basheri nde bakwa kokanga ngai mpenza yo tika ye ndenge bapotre baza kosala mwasi wana ne t'approche pas de Jésus mwasi abiwaya ngai mpe kaka boseka ngai nasi nabeta vision na ngai ndenge ngai na kokotela lola oui nakokanga mpenza lizita na liputa nakangi lokolo ya Yesu nakokanga ngo mpenza mama oyo nazokoma donc bamikael bakoya baluka nakobeta mikael ebeke soki mikael ameki koya koyobakanga nga bampeshe nga bakokozwa sabo moko sikotalaka sabo ya moto aya likolo azopumbwa soko abeti yo sabo museba na genou moko bakozwa batika nga na kota lola ya tembe ya foi ya kondima nga bazangisa nga lola mpona nini yo so monaki politesse ti ozokenda ngo na lufelo faut jamais être poli ti na enfer nga natika wana makambo politesse eza to soif poli mwasi ya ndenge nini oyo en tout cas bakarate ezosalama botala kaka na kozala so mpe na mapata soki mpe wapi nazokobetele misebu oya komeka coup de tête nga lobokolo kaka ya Yesu nga nakangi nga mpenza tokoma na dimension moko boye na Yesu alobi botika ye ma fille kondimano ekotisi yo paradis kota voilà nga na kota paradis ko bokamwa mpenza moto akendaka eglise te makoti paradis na otala bona se tala basere en crise na bapasta na baevangele batikali bino donc bato lokola babiso bonde toke paradis bongo paradis eza kaka bato ya baleluya meno eza baskiver baaventurier bango kuta ata lola mapato bakomata te po bango mo bakomikimela deja tanka bakoyoka oyo Yesu azoya bakomikaka bon na rappele yo ou bien pasanga tant na maka musala okomika me rapture yango esalami mapate fungwami Yesu aye c'est vrai aye déjà bon je vais te rappeler bon akati akomi kotala siko na kosala ndenge ni nani moto akosaki ngai fils de David vraiment oye presse bo nakanisi mosu aketu na Yesu nakanisaki tozalaki na 1000 ans lisusu si oye anyways mboseki tobeta masolo na biso si bo comprendre makambo sikoyo ya aspect physique esprit na ba âme koza na émission mo nalandaki ya Vincent Louise na Denis Les et Denis Les parlait na étoile ya bon que c'est le moment ya Fally Ipupa and convincante bon par rapport à ma question je ne sais pas azao ko capter biloko bazoyebisa ye te natangi kombone po eza référence pour l'émission pour comprendre de quoi je parle mais azaka ye mon côté niveau ya ignorance on a remarqué ngo mingi surtout ce qui est plus pire majorité ba ignorance spirituelle sont des chrétiens bande connaître ça chaque fois tout tient une blague à côté c'est une vérité. Vous savez, même Dieu n'a pas le temps, il y a un bébé spirituel. Non. Dans une guerre, on n'utilise pas un bébé. Théokani, un bébé est dépendant. Hollandi,
En sotozo le kabata moko, Dieu a besoin de mur spirituel. Tolanda. Or, beaucoup de ces chrétiens ici-là, qui prient, comme notre Koloba, Jésus-Christ est comme un générique na mbebu na bango. Donc, Paul Exo Kasambela Kabo, Nasambela Kanaza chrétien. Chrétien est comme un synonyme ya Kosambela. Chrétien n'est un synonyme ya Nzambe, selon eux. Vous savez, j'ai toujours dit, c'est mieux de ne même pas faire une référence religieuse, hein, mais que spirituellement tu es élevé. Ça ne sert à rien de t'identifier avec une religion, mais spirituellement, tu es bébé. Si la religion est salée, nini. De temps où tu es chrétien, mais tu ne comprends rien. Omona kamomona kate, ozoyo kamoyoka kate, si tu es chrétien, tu es salé Jésus, nini. Pour Jésus, soyez prudents, vigilants comme les serpents. Priez sans cesse. Mais ce que tant yo sambela kaka dimanche, tant yo makambo spirituel tu ne comprends pas. Les vrais adorateurs glorifieront dans l'esprit. Tant yo esprit na yo, ton âme est détachée de Jésus. Mais tu vas à l'église chaque dimanche. Avec tes lèvres, tu es chrétien. Qui chrétien na yo et saleli Jésus, nini. Pour Jésus dans la Bible, wana atikala kolobate que je suis venu pour les chrétiens. Alors baki angote. Si ko yo tang yo mi komisi chrétien, right? Eza lokola ngai mamumulu bablo na ngana lobaka. Supposons batumo qu'un jour je ne suis plus, balobia to komi ba mamumulubiste. Tokolanda mamumulubiste na ideology. Est-ce que ngai depuis na lobaka na bino na sina sibino ke po na boza la batamayele il faut boza la mamumulubiste? Non. Tokani wane kozala ideology na eloko moko que les êtres humains ont créé. Mais ce que vous mettez en anglais, ça ne m'impressionne pas. Ce qui est important, c'est que tu vas comprendre la substance et ce que je suis en train de dire. Mais quand quelqu'un ne me comprend même pas, I love you so much. Well, I love you back. Ça ne va pas faire que na linga yote. But, ce qui est comme que na pona, ba nanyo na moni vraiment ba accompagner na likambutel, na kopone mburi kote. Il ne me sert à rien. Teokani, c'est la même chose. Être chrétien n'impressionne pas Dieu. Naebi ke bino bolinga kabamate ya boete pour fallait que na ko sabino que Dieu va faire ceci pour toi. Wana bolobi amen. Lokola bokomi sanzambe mwana mère na bino ikasi télécommande te. Ah ba chrétien bana jihota moko. Sinzamba koma télécommande ba chrétien. Chrétien soka la mukia kanisi ke soka zana besoin bo asengi kaka nzambe. Omonda za ko fini bo CNN, o fini bo Fox News, o fini bo télécommande répondaka te, télécommande réclamaka te. Est-ce que chrétien en attend que l'Esprit de Dieu lui dit? Ah! Ah, attends, chrétien kuto soko monologue tina présence ya Nzambe. Mutu mobimbatia mabolongone na se. Nzambe tata abuja lobi asilise lobi na kombo na Yesu Kristo mwana na yo. Amen. À la telemi akei. Siko d'après yo. Au prier, to yaki kosala Nzambe mo exhibition monologue na yo. Il y a une différence entre un entretien mutuel et un monologue. Boité. Comme monologue, on n'attend pas la réponse, on n'attend pas la réaction. Boité. Ah, beaucoup de chrétiens dans leur tête, ils ont une relation à sens unique avec Dieu. You know. Nzambe salelanga, Nzambe kaniselanga, Nzambe mukoloninyo, ngai. Un bon chrétien qui se respecte, a une idéologie ngai. You know. Et il se demande pourquoi on est là où nous sommes aujourd'hui. Voilà, suppose si vous êtes pasteur, si vos pasteurs là vous avez appris comment prier et les bonnes prières efficaces, de peut-être tous en baboulu et kotos la kanabangote, you know. Dieu fonctionne dans l'esprit. Tata no namba mano babota ki l'homme physique. Alors que quand on a présence ensemble na attitude no physique wanate. Ce qu'on a en milieu na ba physique va t'agenouiller devant ton père tout ne makamboza na ngwa koloba bo dire na makamna bino ba physique. Comment yo tia mabolongo ozolobela muto yo mona kate mais ezaka katiko buja au nom de Jésus Christ amen au télémokei. Tikana la kisabino deux genres ya prière ezana efficacité makasi. Kasi ngai na goma pasteur na binoti nazoka ni mabonza ni dim menate ya kaka bino. Boite
Mugomsunga pe na kokotsa idea, mugomsu pe na kokotsa idea. Oh. Ndeni baninga baolia bakosaka baolia pona kokosa bino nga siko na kana mama na julaka ngata $10 te. Et puis na botindela ngai te. So na $10 kabla mamuluba, no joke. Tindango na orphelinat aide un enfant dans les besoins ou une femme dans les besoins. Wana ndeko za la meilleur honneur ko kosala ngai. Tokani abandeko, oui. Ça me sert à quoi tindelinga na sombi Saint-Poli toboite. But est-ce que Saint-Poli est une nécessité? Et ça nécessité te. Tolanti hein? D'ailleurs ceux qui na meli yango mingi et qui na meli maite na kovimba na pata pouf et ko créelenga ba maladie. Et ça nécessité te, hein? Mais un enfant qui est désespéré mkola lelo akolia nini? Akolala wapi? Moi si azana ba équation mentale lelo kolekela ndenge nini? Moni $10 wana ekosunga ye makasi tango salango vraiment mamumulu bate ki biso boye. En tout cas, wana ndeza vrai honneur. Tokani hein? Oui. Mais au kabelinga $10 na bien en tout cas merci nzamba pambola yo non. Tika ko sela nzambe makambo. Nzamba pambola to pope sanga $10 na ke somba Saint-Poli quand même. On doit être sérieux. Soki na sengi yo pona ngina pesa mwana mobola et que yo pesinga $10, OK, là réellement Dieu va te bénir parce que aider. Mais yo tindela ngambongo ponga ina mela Saint-Poli et puis na yebishe que Dieu te bénisse. Yo moko moto comme on a te koza ba vices baluka na moto. Nzamba pambola yo pozo melisanga yeloko eza nécessité te et puis ko lukelanga ba problème. Mais mwana moko quelque part azolela nanzala mwasi moko quelque part azolela otiki bango. Na bona ngoza mutalokuta soko tindinga na somba Saint-Poli na donc nzamba pamboli ne yote. Ça je vous dis la vérité. Nzamba pamboli yote. Je n'ai pas que Dieu te bénisse na kosi yo. Na kosi na ngayo. Ekasi. Na le bien. Na expliquer bino ba chrétien comment bien prier. D'abord Yesu pa lobelaki yango me botangaka yango me botangi yango likolo. Boyebi kota prière notre Père qui est aux cieux. Mon ezali Matthew 7 lo mandengwana something like that 6 ou 7 hein? OK. Mais bozo mona na kota makamba prière à notre Père. Kota na place moko Yesu alobi kosala lokola ba hypocrite il faut pas bimana ba synagogues ba ganga mais plutôt entre dans ta chambre sambela ton Dieu dans la privacy. Le Dieu qui voit ton cœur, ayokio. Cœur wana yezo zolo bela âme na yo. Le Dieu qui connaît ton âme t'entend. On se connecte avec Dieu donc nous utilisons l'esprit comme la force pour nous aider à se connecter avec Dieu. Tu okani? So prière normalement zaka moma ba blague te. Tolanda. Yango moni bokomi ndenge bokomi boy. Hein, batumoko déconnectés spirituellement, mais qui sont des chrétiens physiquement. Hein? So, tu prépares ta tête, longola tout ce qui est dans ta tête qui peut te créer des distractions. Retire-toi dans un endroit, il y a tranquillité, il y a calme. Right? Si ça peut t'aider pour trouver ces moments-là, tranquillité, au tien notaba chanson, moko bien chrétienne. Moi, j'aime beaucoup Banzembo Père Frère Mente. J'aime Dennis Ngonde, oui. And surtout, Nakokima Wapi Nakotika Ngaita. I just love those two songs, right? One is a suggestion anga. Anyhow, so whatever, n'importe quelle chanson qui oyo toucher yo. So, ce qui wane ko aider yo, whatever marche pour toi. Essentiel. Maintenant que tu as préparé tes pensées, ton esprit, maintenant ton attention maintenant est vers Dieu. Teokani, lui aussi le sait, il est pressant que moi nazobe tangai kokoko. Teokana bino, mon bot nyonso à cause du lien biologique avec ton enfant. Quand ton enfant a besoin de toi, tu peux le pressentir. Moi, le fait que moi n'est pas trop loin de toi, tu réponds oui, c'est la même chose. Maintenant que le Dieu qui a créé ton âme, sans que moi nanaye azolukaye. Okoye bango na ibnanga ko expliquer ngo tebe, you will know. Quand tu es tranquille, makanisna yo nyonso maintenant se focaliser na
Nzambe wana. Right? Ses oreilles, maintenant t'écoute. Nzambe aza ne juste, aza tikano. Donc akotika oloba, meye pa répondaka. Nde esika nazo koloba na bino yango oyo. Kokende na milimo ba monologue te. Ngai namonaka po banda pe koyeba ko identifier la voix de Dieu quand il te répond. Right? Parce que ce n'est pas toute voix que toi tu vas entendre qui vient de Dieu non plus. Right? On ne peut pas dire que El Shatan est un esprit qui se promène dans les lieux célestes et toi ignorer qu'il n'intercepte pas aussi une prière. Bien sûr qu'il intercepte aussi les prières. Vous savez ça dans exemple même il y a livre, il y a Daniel. Right? So, avec cette connaissance-là, donc, il y a une possibilité que ton esprit, ton âme peut recevoir des interférences, hein, des activités paranormales qui ne sont pas désirables. Boite. So, ngai na lobaka boy alors, pour nous contrecaler loko wana, Éternel Dieu, aide-moi que mes pensées restent focalisées à toi. Je veux attendre que ta voix. Je ne veux voir que ce que toi tu veux que je voie. Tout ce qui est de la distraction de prince de ce monde, ou les esprits qui se promènent, ba intercaler ngai te na yoka bango te na mona bango te. C'est très important que lobelo kwana, peut-être même de temps en temps il faut le bango lisusu pendant que tu es focalisé. Oui. Na uti lo que ce n'est pas pour yo foka me bandir, oh non de Dieu bala boy buja. Well, I mean, you know. Tetan yo lobi bongo nde Satan tikelo nzela pour prière ne kende pa nzambe, n'est-ce pas? Ce qui est bon, c'est pourquoi il est opposant. Il s'oppose à quoi? Il s'oppose à ma prière na yoti. Boite? Ok. So, maintenant qu'on allait claircir toujours, hein, l'espace là entre toi et ton Dieu. Right? Reste focalisé, bloqué, maquiller l'extérieur, bloquer tout ce qui est, penser même ya mutubaza na nyongo na yotobo, all of that. Donc, mutuno est an empty plate et tu te connectes, tu te concentres dans Nzambe. Right? Tango lobi, Seigneur Dieu, je ne veux qu'entendre ta voix. Je ne veux que voir ce que tu veux que je voie. Au fandinier. Hollande. Au fandina nunye. Au fandinier. Just relaxed. Right? You will know. Okoye bango kaka. Hollande. Et maintenant, tu commences à parler à ton Dieu. Tolandi, just speak. Soko sala ndenge na zeb soboye. Ofandi sunye, right? Atolobi phrase moko to mibale. You stay quiet. Toujours tes pensées focalisées à lui. Senga lisusu nzambe. Apprends-moi à discerner ta voix. Ke oyo nga nazo yoka. Ezala kaka mngongo na yo. Tolandi? Dans ta tranquillité là, okoyoka an answer, ou bien commentaire, ou quoi que, but you will hear. Moni. Mais le kolo bandia non ne bandeli. Il y a possibilité que on peut aussi te triquer par les activités paranormales. Yango nazo rappelé yo. C'est très important. Bolim sanga bande konanga. Tolandi, hein? Yangwana, ce n'est pas aussi bien, surtout dans les bandeli, d'être pressé, non. Yangwana, otio banini. Celle là tandenge yezo suggéra qui entre dans ta chambre. Donc, Luka moment oyo, tu as le temps, hein? Donc, comment je dis? Tu as pensé temps. Il y a oko takana présence wana nzambe, hein? Surtout au commencement, quand tu ne sais pas, quand ton âme n'a pas encore bien développé l'habileté de discerner la voix de Dieu et les traitements qui peuvent arriver. Ça arrive. On a dit que c'est vrai. On l'a dit, hein? Oui. Ta prière peut être intercalée. Surtout tant avant le tu n'es pas bien préparé spirituellement, ton âme n'est pas bien alignée avec l'âme de Dieu, tu peux recevoir aux autres ça quand te répond aux autres moi malin mon répondre yo. Tolanda. So you keep doing that. Et I do believe que ce que tu sincèrement, c'est ça le désir de ton cœur. Il va te l'accorder. Le kolo yebisi sincèrement. Kolingyo yo kande voix na ye. O sentir kaka présence na ye. O mona oyo ya lingi yo mona.
Et c'est ça le désir de ton cœur. C'est effectivement ça. Na renversé makamnauti koloba. Chaque fois, je vous ai toujours dit que Dieu a mis en l'homme le choix libre. Il honore ta volonté, ton désir. Tu l'as dit? Quand j'emploie le verbe honorer, il en a deux volets. Supposons n'ebisio que ndeko koke katsara ya train wana te sunote soko ke bulu e ke pui moni train zoya e ko tuta yo, right? Yo lobi nanga na keka ko kati soboyi kaka. Je dois honorer ta volonté. Ta volonté zako kende kuna liboso ba kende ko kalinga yo. Ngana sala nini? Parce que tu as été averti, on t'a expliqué les conséquences, mais au point kende kuna. Même en jaza ako kitate pour empêcher le train. Tolandi, parce que c'est le désir de ton cœur qui ba kende ko kalingo pa train. Ba ko kalinga na bango yo. Donc, j'honorerai ta volonté bien que tu t'es placé sur un chemin de danger, mais tu as été averti. Tolandi, hein? Parce que moi, comme yo, Zambe muta permetta que non, Dieu permet, oui, mais c'était ça ta volonté, il a permis bakalinga yo, po yo linga ki bakalinga yo. Yo moko mutu, ba pekisa ki ba pekisa ki ote, o ba pekisa ki. O comprena ki danger, to comprena ki te o comprena ki. Bakalingi yo, lingi nzamba sala nini. Tokane, il a honoré ta volonté. Honoré ya malamu, auto préféraka. Ezali quand Dieu maintenant azoko exalté yo moto, a exaucé prière na yo, a tomboli yo moto, a pesi yo pe sens. Ya bomo na yo, même devant bateau, comme témoignage moko boy. Wana nde kutu meilleur honneur to lingaka. To landi, hein? Voilà. Même wana pe, ezali résultat ya ndenge na yo otambolaka na Nzambe. Otambolaka dans la crainte de sa parole, olingaka ye, oza mutu malamu, il va lui aussi te récompenser comme ça. Tolandi, nde honneur o to sepelaka. O exemple el boso noti kopesa, akotika bakende ko kalingwe pa train. Il a honoré ta volonté, mais l'obité que c'était ça son désir pour toi. Il a permis po yo mutolo ko yo lingaki yango wana. Toyoka nabino, voilà. Maintenant, sambela, je ne veux qu'entendre ta voix, na sentir qu'à présence na yo et tout. Dans un autre mot, je ne veux pas des interférences paranormales. Satan, El Chatani, je ne veux pas t'entendre. Je ne te donne pas l'autorisation ya ko intercepter prière nangai. Ne te présente pas dans ma présence. Ndelo kozolo bayango wana. Sans trop te focaliser na El Chatani. Toka nabino. D'ailleurs, sous parenthèse, c'est mieux que tu te focalises plus à Dieu. Naturellement, il y aura la distance entre toi et El Shatan, Satan. Quand tu te focalises un peu trop aux dialoguer, aux s'adresser, si tu n'es pas spirituellement mûr, qu'il va te triquer, après tu es le maître de déception. Tu l'as dit, hein? Voilà. So ozo salaka face na Satan, j'espère que oza bien blindé, de peur qu'a moralisé yo. Alors, pour ozo ba risque te, focalise na Nzambe, cultive, enseigne tes oreilles, yakoye ba ko identifier la voix de Dieu. On l'a dit, que quand l'ange de l'Éternel te parle, oye ba ko discerner. Au fur et à mesure que tu fais cela, then you will know. Mukoloko ka neti voix me okoyeba ko za Nzambe te mtolo bananga automatiquement ko telemela yango. Mais soko bandi nanu nde na trop de Satan, c'est vrai l'obélier, mais tu n'as pas encore développé l'habilité à identifier la voix de Dieu. Donc tu restes quelque part, tu es kaka ndengo zalaki, sauf maintenant tu attires une attention que toi tu n'es pas en mesure yako affronter. Olandi, hein? Voilà un bébé spirituel qui dit Satan a le milieu, ne comprends Yesu, n'a lié, fire. Amba, mais yo batindele que Jezebel yerti. Non, non, comprenez que sœur wana zoba, mon frère, n'a c'est pas que na mateya na yo, hein? Et ba kateka za Jezebel a zona ko peut introduction. Alors, on reconnaîtrait pour ton esprit, tu n'as pas encore bien développé le discernement na katina yo. Mais au côté boy fire, même kalatozo ko isama na ekoboti. Fire, bazo zela yo. Bazalo kuna na hotel osotali makambwana mais soko zalaki no focaliser na Nzambe olunga presenti sero yo na moni eza milimu na
na ba Jezebel embadi nasala lokola Joseph o changer direction na yo boite mozana na bulu ye go fire lobi to kwa komono na ba YouTube ao bon. So then you keep doing that. Maintenant, dans le belo comme ça peut bien arriver que quand tu es focalisé dans right, ton esprit, ton âme était bien préparé, connecté dans Zambé, au lobby, kolingika koyokaye, ça peut arriver que tu n'entends rien. Il y a le silence total. Ça, c'est normal. D'ailleurs, moment où on a batupé, on se décourage. Do not. Et ça, moment très important. Très critique na loba. C'est souvent quand l'homme pense que Dieu ne m'entend pas, l'ennemi saisit de cette opportunité. La côte sanakati no moi panique, moi doute. De l'autre côté, ça peut pendant ce moment-là qu'il peut aussi chercher à communiquer na yo. So you have to really be careful. De l'autre côté, ce n'est pas parce que tu ne sens rien que Dieu n'est pas là. Ce n'est pas parce que de l'autre côté que Dieu ne t'a pas écouté. Lui-même, il sait pourquoi Fandina nous nie. Azo yoko kaka. Tolande. Donc, décourager te kobaye te mena sentir l'autre côté. Non. Peut-être l'autre sentir l'autre côté. Keep doing it. Mukoleza l'autre sentir l'autre. Right? Na se bino kokenda ke panzambe pe oza presete quand même. You know, aza télécommande na ote ne fonctionne pas pour ndenge olingi. Na meni to à répondre. It doesn't work like that. You know. Tu dois persévérer. You know. Si tu es sincère dans ton désir en profondeur, ou continue kaka. Tolanda. And so, de l'autre côté, des fois, toi yo qui est l'autre côté, ça c'est expérience personnelle, hein. Okoki même comme on a une très bonne lumière, et ça le cola, moins de tout le monde a une image à galaxy, right? Le cola une forte étoile qui est comme soleil, zo utana dimension ma musika. O comme on a mwinda wana étoile wana zo ko briller, il y a des mauves aussi, right? Il y a le couleur jaune. Encore une fois, si tu n'es bandeli, mutuna mutu spirituellement, tu as peine à dimension différente, hein? Quand ton âme est déjà connectée avec l'âme de Dieu, c'est très facile de demander la lumière wana. Parce que c'est de là où tu viens. Mais zaka kanaba expérience à vie kibomoto, tu as perdu cette connexion-là. On l'a dit? Mais tango mizongi si liso banda koluka ko connecter avec l'esprit de Dieu, et lo kone kozongelo lisoso. Tolanda. Mais Muto, par exemple, for whatever reason, peut-être sa lumière n'est pas... I don't know. Peut-être ce n'est pas de cette manière-là qu'il va d'abord reconnaître la présence de Dieu. Hein? Mais le but est que Mutu tu faut la bonne non. Mutu msoko sentir le kola, mu pepe moko boyeye autour de lui. Tokani, hein? Encore une fois, si tu es bien focalisé et tu as prié au longo liba distraction yon so na makanisna yo, you will know. Au cas où tu n'es pas clair, la présence de Dieu te donnera toujours sensation moko ya tranquillité moko que toi tu n'as jamais senti. Okoyoka pe moko boyene, okepite za lié même na joie moko qui n'a pas une explication. Il y aura la tranquillité totale. You will just know. Tolanda. Eza mu pepe la kola mu pepe eza kana libanda te oke mu pepe non. Eza ka lokola you will know présence moko boye eza na yo. Mais la présence ezo saloko bangate. Tu es tranquille. D'ailleurs, tu vas aimer ça aussi. Tolanda. Parce que kozala une paix que tu ne peux même pas vraiment expliquer ça aux gens. Tolandi, hein? Dieu peut se manifester comme ça là. D'ailleurs, c'est pourtant une la Bible. Dieu se manifeste aussi dans mon peuple bongo. L'Esprit de Dieu est en train de se promener. Hein? Ndeboya salakape mokili ndeboya pasolaka pe na Adam et pas Moses il s'est présenté na kati ya moto il parla à Moses. Tokane so mutu na mutu na ndenge na ye. Moto eza lumière, n'est-ce pas? Mais na makambo ya Adam c'était et l'Esprit de Dieu se promenait dans les vents, il a parlé. Tolandi donc mutu na ndenge nini za mais you will know. Okoyeba kaka. Soko landikande na sabino boy, you will know. Tolanda.
moto mosusu okomona neti ozoko neti basuki nyonso nzoto etelemi yo na ndenge mpe kaka ya bien na ndenge ya mabe te okomona miso bandi obeta yo encore une fois parce que y a une forte lumière ozomona, n'est-ce pas? Le plus lumière wana ezopusana pene na yo, le plus énergie wana s'approcher na yo, il y aura peut-être une réaction physique de ta part. Tolandi, hein? Right. You will know. Tolandi, Dieu te donnera toujours les signes pour y baquer. Tu es dans la présence de Dieu maintenant. Tolanda. Keep doing that. Keep doing that. Ti okobanda pe kokoma mokolo mosusu ntango osambeli tu fais ce que je de dire, non seulement sentir expérience wana obanda oyoka pe na réponse. Donc la voix te répond. Olanda, oui. Nakananga mingi bando zala, ne crains rien, je suis avec toi. Ça dépend peu des circonstances. Hein? Quand j'ai traversé des difficultés au Sakanate, when I'll get in that place, in that moment, c'était toujours ça la réponse pour moi. Nakananga, c'était toujours me rappeler que nazana yo. Bitumbo totambolango yo mokote. Tokani, hein? Mutumusu la réponse peut être vraiment une réponse par rapport à l'okonini au sengier. Hein? Donc, yango boy. Deuxième prière, fétiche même on peut dire. De temps en temps, quand tu entres dans la présence de Dieu, mon après ce que je suis en train de dire, ne demande rien pour toi ou tes enfants, tes yosolier mingi. Hein? Zota wanakaka Seigneur Dieu, na lingyo kende ko visiter quelqu'un dans l'hôpital. Oyo na minute oyo, azoko bundana na vie na ye, abima na hôpital, kende ko rendre ye visite. Guérir mutumoko à cause de moi. Tokani? Zwa momana okosambela pona bana, bazobela ba cancer, bazana ba hôpitaux. Il y a beaucoup de sujets. Ça, donc, prends le temps là. Yo za na présence ya Nzambo. Senti que tu es connecté avec eux. Mes prières na yo ezala pona ndeko na yo, non pas pona yo moko. C'est la meilleure des prières que tu peux faire. Tolandi? Napes exemple. Supposons obéli. Ozata na makasi ta kotele moti ata mabolongo na se osambela. Osambela kana kati na yo. Mais des fois, on a besoin de ndeko pas soutenir yo na prière. Boete. Ndena zo ba chrétien mingi bazana milimu ya ngai. Tu veux qu'on fasse seulement pour toi. Yo tang yo zala ki affaibli, tu t'attendais que bandeko ba lendi se na prière, n'est-ce pas? Mais yo siko pourquoi à ton tour au kanisaka pete ke moi si moko quelque part azana ba sonde na munoko, moya ta fungola munoko boya sambeleza te. Azana posa ko sambela, zo sambela na kati na ye, mais habilité ta fungola pe munoko ezate ke yondo comme lokola munoko na ye. Na waka kabino bobaka oyo zolobaki là où 2 ou 3 sont unis à mon nom, je suis parmi eux. Bino bokanisa kango ezalaka nini? Kaka soki bokena ba église na bino yo na mutu tel wana nde 2 wana Yesu ayebi te. Kaka esika yo zaleli, omoni kaka ndenge yo mitie na présence ya Nzambe wana. Lokolo zo plaide cause ya ndeko na yo oyo azata na force ya kotelema sambela te. Si boko mimi bale po ye pa osambe na kati ya motema nde azangi makasi wana. Yo pozo sambelela ye. Bien sûr Nzambe azala wana te pona nini. A honorer prière wana te pona nini. Tozolanda. Et Bible wana pezo ba que le jour où tout ira mal, pour lui je me souviendrai de ses bienfaits. Yo pelobi. Tango kozala pozo traverser, nous tous ici nous avions traversé moment moko zangina makasa kosambelo. Moi niveau tu es abattu ou tu es démoralisé. Tozolanda eza pe kaka ba prière pe abaninga. Nde pe sakabiso pe courage na espoir. Tolandi? Oui. Biso nyonso chacun de nous. Tozana muto pe tobenga vraiment prie pour moi. Tolanda? Et osana confiance qu'il est en train de prier pour toi. Omoni ke loko no tina mtuno ke oza yo moko te ndeko pas zo soutenir yo na mabondeli. Si o croya kaka en tout cas leur résultat kozala bien. Maintenant yo pe sala ngo pona mutu moko aza na hôpital wana besoin ko yeba ete. Just pray. Tokani. O sala ngo pona clochard oyo lekaki na balabala. Nzamba kanisela ye.
Tokani, le pourquoi il s'est retrouvé clochard, c'est Dieu qui connaît. Zamba zo kende na ye wapi nzamba yebi. Tolandi, hein? Voilà. Tant où yo zo jouer rôle à bongo. Même tant ma besoin nanzela na yo. Na bien, même Satan honoraka la loi de l'univers. Tozolanda. Ata ba angelu ba kotelema bino bolingi mabe komela Sœur Chantal opona nini. Tozolanda. Parce que Sœur Chantal okomi utile. O utilisaka voix na yo o plaider pe cause ya baninga. Mabe komela yo pona nini. Pona nini yo elfo balongolo na mokili yabo. Pona nini yo elfo zala par terre. Okozala na bato bazoko défendre yo ba yo monaka te wana. Tolandi, hein? Bakotelema Chantal kutu bomeka na yete. Tokani. Mais soko za mutu ya ngai. Kaka yo. Bapesa kaka yo. Odunda kaka yo. Zambe sunga ngai kaka yo. Zambe salelanga kaka yo. Donc oza kaka ngai. Quelque part aussi, ata mabe komeli yo. Bah. Ton frère n'a pas aussi vraiment bénéficié de toi. Soko talika malam. Oui. Amen. Yo intercédaka te pona ndeko no aza affaibli. Siko soki bafandi sur quelque part. Ezaka ndenge pe ntango poza la ka ozo servir pene loko moko malonga te extraordinaire te. Bete. Sekelemi balena pesi ba prière efficace yango wana. Apprendre comment entrer dans la présence de Dieu. Olobi mo mukyo fandi calme. Just wait. Omoni. Il va te répondre soit na ba signe ou bien kokoka la voix. Just keep doing that. Tu okokomaka na point que you just know. Obandoye baka Dieu cherche à te parler. Même mata boko zala derrière le volant qui est makamuno, you will know quand l'esprit de Dieu veut te parler maintenant. Right? Ce n'est pas que hier il ne l'a pas fait, mais que hier tu étais trop distrait. Tu n'as pas encore appris à identifier sa voix. Que même quand il cherche à te parler, ozoyo kaete. Yango exercice na uti koloba c'est très très important. Tolandi, hein? Oui. Ti o élevé frequency na yo o comme sensible à la présence de Dieu. Tolandi. Et kobo sanate bande konanga ya kozwaka temps de prier pona mutu mususu. Mi bosana nanu for a second. Bozaka ko yezo ki ko kufande pona bino. Yo pe kozwa pa ata 5-10 minutes te o intercéder kaka pona mutu mususu pe. Oyo azana posa kosambela. Mazo nzoto ezo permettre yete. Soit sa bouche. Soit sa bouche. Tango torobaka que l'église devrait être la lumière et le sel. Ezaka que l'église abamangoma na botela babamakele chaque dimanche te. La vraie église est un temple na yo. Yo nzoto na yo mutunde temple. Tozolanda, voilà. Donc yo esikanyo sozali en fait c'est l'église parce que tu as l'esprit de Dieu en toi. Tokani. Maintenant, ça landenge Bible pe lobio il fallait kozala. Pambola mutu mususu zana besoin ko eba ete. Intercède pour na mutu mususu. Tokani? Oui. Nous tous ici, il y a quelqu'un quelque part qui a prononcé des prières aussi pour nous. Mutu mususu komona alingine ko mibimsate kasambela ki pona yo, afandi ka nye. Mais a prier ki pona yo. Ozolanda. Oui, nous tous, tous, la makamsio ko ya mabe ko komelo, tu ne comprends pas comment tu as échappé cela. Ezaka toujours à cause ya force na yo te. Non. Maybe quelque part, quelqu'un qui est très connecté avec Dieu, akanisela ki omukolo wana. Alo binzambe, batela ndeko nanga wana esika azali. Ça fait un temps na solo na ete, mais batela bana na ye. Tu okani, hein? Nous tous ici, somebody a prié pour toi. Tolandi, Douanande sekele yango wana. Et sur physique, tiaka petan ya kosalaka voluntary work, benevolence, kendaka na ba centre sika banetike baza, basi abandonné, même à l'hôpital, hein? Kei ofandi atozano na mbongo te. Pesa ta 30 minutes ya ton na yo, otangi na mutona ata mwa verset biblique, osimbi ata na loboko pe bosambeli. Tolanda, ezala kaka te ko poza ndeko. Non, il y a des hospices, n'habite na français, le hospice c'est quoi? Batoyo, azana maladie, docteur balembi batie wana komu kozela liwa na ye. Tolanda,
Kende passe le temps avec ce genre de personnes. Muto aza affaibli. Muto yo sort na ye za bien te. Mais bato mosusu bazalaka azotika mokili na susi makasi nzambe pourquoi likambo boye komelinga patati botalaka mutu docteur asobi en tout cas cancer eza très avancé balongole na hôpital batie na hospice. Nous tous nous connaissons ce que ça veut dire, right? Mais mutu wana aza na besoin yo yaka ata 10 minutes de ton temps, hein? Encourage-lui dans la prière, prie pour lui. Tokani, moi personnellement, na mona loboko nzambe na ba manière rebelle, hein? I do believe by faith que to mona pe mutu azaki na hospice lobi bazongisa na mutu na hôpital. Oui oui. Toyoka pe auti hôpital ba libéré na hôpital bazongisi na ndaku nano. Tozolanda. Donc mutu azaki na hôpital, docteur batali balobi science to suki awa. Batindie na hospice, right? A partir à wana bisinyo toyebi ke prochaine mutu ke kwa kozoe zalaka corbillard, n'est-ce pas? Mais il y a aussi de temps en temps où les corbillards, c'est l'ambulance qui vient amener la personne encore à l'hôpital. On amène quelqu'un à l'hôpital parce que il y a encore ceux qui ba utino na hospice ba keno kuna espoir ezali. Tolandi. Et puis hôpital où les bazong c'est les sous mutona na hospice bazong si na ndako. Donc espoir ezali. La lumière est en train de briller. Tolandi hein? Nalobite que ça la makabongo pona mutu nyonso Dieu choisit, mais il est aussi capable de le faire. Tolandi, tout le monde a peu ba témoignage, ba déclarer mutu vegetable, qu'il n'y a plus d'activité na cerveau, as a vegetable. Mutu ayeko bimaneta ya vegetative state, abanjo pe sa témoignage, et puis azal très lucide, tout le monde a yango, you know, mutu ke ba docteur balobi ndenga zana komana ne sila za végétable. Famille bo déclaré ba débranché. Mais quelqu'un na kati ya famille zana liki azo continue ko sambela. Babi non, toze la to débranché si côté. Mukete bokamwe mutwana azongeli vie. Non seulement azongeli vie, na témoignage na munoko. Mutu ba déclara ki végétable. Toka nabi non. C'est ça la force aussi à prière. C'est une prière qui est bien présenté. Miracle existe toujours. Tolandi. N'habitez que vous confondre na makamnion tout ka miracle na miracle. Non. I am saying que Toyoka pesika ba docteur, hein, même si aux États-Unis, balobi cerveau, il n'y a plus trop d'activité, muto azaka vegetable. Ba machine nde garder, ezo garder vivant. Okoti potali penza muto réalisaka te azaka wana. Donc mutu tol bakaka aza on dirait tsikibino déjà. Mais bokomona kaka na ba prière, hein? Docteur ba comprendre te mutu conscience zongi. Tokani bazo ko libérer mutu wana, donc mutu alala ki végétable, hein? Ye wana zo bima na hôpital sur ses deux jambes. Tokani lobi pa telema banjo pesa bino témoignage. Mais yo zalaki awa tolo baka kozaki no bembeti. Ba bongo yo mutu normal ba tube na ba zolo na munoko za vegetable ozo ko reconnaître ba tuté conscience ko tezawa na tso za bembe. Mais azongi azosola na bino très bien. Ça là ezaba miracle. Mingi batona ba témoignage na bango mingi boko kezalaka toujours azoloba et quand les gens priaient pour moi nazalaka koyoka. Tozolanda. Voilà. Mingi komona bomon kandenge boke tale na hôpital. Ah, maman na comme kolela déjà. Peut-être moi ça zolela mobile nanga kei. Mais mon kaka yondengo ye, outi na ba prière. Oyo simbie na loboko sali sous prière. Mon kandengo saluana ata zo réagir ta za vegetable na dimension musana amoni yo azo yo kanzambo azo tambola na yo. Ayoki amoni ndenge yo ke yo simbi ndeko no na loboko zo plaider nzambe. Azong sabomo ina mutoyo. Ba biloko ba tietie oyoyo elongwa zonga ndenge nzamba salaki ye. Hein? C'est aussi vrai ce qui nzamba décidé autrement. Nous acceptons. But wana makamu na ote, makamu décision nzamba kozwa soka moni ko bikisa ete wana tali yote. Yo sala par na yo. Teokani? Parce que ce qui ezalaki pe yo. Imagine yo pe o se retrouver na état wana
ozana bana na yo bazana besoin na yo, mais tu es là, tu es affaibli. Nzoto no ezoko réagir te. Hein? Ozo yoka, ozo mona batu, mais oza musika, esika ozali. N'est-ce pas que oza mutu moko il faut batu ba soutenir na kosambela pozonga na monda bomoi. Boete ah. Et bien na mona vision tolobela ngo une autre fois, you know. Mais liwe zaka tout un procès. Oui oui. Et puis za monde moko boy kaka. Tolanda kozana batu mususu kaka tes anges gardiens bakobundela yo okoleka te. Hein? Oui oui. Okende vers morgue, mais de l'autre côté il y a des anges qui veillent, n'est-ce pas? Okoleka te. Koza pe na mutu mususu tellement za spirituellement za faible, ye wana azokende. Tomoni azokende. Batu bazo intercale yete, banjo wana te. Prière na yo, prière na bino, oui. Eko kozala tellement fort makasi, bino nde donc bo kale, akoleka te. Boyebi, ata docteur balobi eliki ezate, nauti koloba. Mutu atikaka biso te soki pe l'ange de la mort apesi nzela te eke nzambe pa apesi nzela te. Tokani mutu ata aza na état de végétarien ndenge nini ye azomona bisika ye azokende. Nauti olobake wana ce n'est pas à nous de kodéterminer biso désir eza azonga epai na biso, mais azobunda ndenge aza wana. Tolandi et des fois omonaka bapriere ndenge ozosala ata ye akoka kopesa témoignage amoni mutu moko atelemi alobi ozokende wapi, waya zonga donc na mwande mutu ayebisa nona komi na ndo akende boye namonaki papa to namonaki tata mwasi abenga nga mutu moko ya abundisa bi wa abengo mpona zonga tokani. Ok, je vous aime beaucoup bandeko na ngezanga mamuluba. Ok, bye.